Likambolo kita grave balobi likambu eye grave balobi likambu eye vraiment ya minene kaka ndenge bozomona. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso o balandaka Ursule Botelo ya TV, mbote bandeko na nga esika bozali, mbote na mabota na bino, mbote na bandaku na bino, mbote na mabala na bino. Alors mbote na bafamille na bino, wana boyebi déjà bonjour bonsoir yango e depandaka kaka na air oyo okolanda émission na biso. Bandeko wana liboso na bino bomoni ezali Gatsby Kabasele o vraiment toyebi biso nyonso ke azalaka fiancé ya comédienne na biso Mukanya Narcosis Mukanya. Mukanya aza comédienne o toyebi en tout cas banda carrière na ye kala, banda carrière na ye mukie, abanda vraiment carrière na ye mwana mukie. Mukanya aza oyo biso nyonso toyebi. Alors Narcosis Mukanya asala théâtre na ye partout, batebele babengaka ye, ezala na chaîne na ye moko pe asalaka ba théâtre na ye. O mobali boyebi déjà ezali bongo comédien Gatsby Kabasele. Kabasele alekaka mingi epa ya Jérémy Chabani, alekaka mingi pe epa ya Kevin Sidney, alekaka pe mingi epa ya Sila Bisal. Alors kaka nde bomoni liboso na bino Gatsby Kabasele mikolo uti koleka tomonaki prédote moko esalemaki e bato balobaki ke Gatsby Kabasele apredotaki Mukanya. Toyebi ki azalaka chéri ya Mukanya, nde balobaka ke Mukanya bimana Gatsby Kabasele e Mukanya bapredotaki ye epa ya Gatsby Kabasele. Nasi toyela bino pe ba photo ekotaki na Ursule Botelo ya TV, nyonso ekotaki bomonaki yango. Alors avant Gatsby babanda kolobaka ote Gatsby Kabasele abimaka na Aida, ote Gatsby Kabasele abimaka na Linda, ote ba maloba penza ebimaki ebele ka bino ngonde boyebi internet ya sikezala soute nyonso ekoma lango déjà kala, donc nyonso tomona lango déjà, nyonso elekaka déjà po ya sika ezalaka lisute na internet. Bamakambe bimare bele concernant relation ya Gatsby na Aida, internet zikaki. Oh Gatsby abima na Aida bato balobaki ebele vraiment concernant relation ya Gatsby Kabasele na Aida. Et toye ko vanda kabwe mbala moko toye ko mona elongwe nango Aida ekomi bongo Mukanya. Après eyaki kolongwa su Mukanya ekomaki Linda Cote. Mais kotala nani Mukanya na Gatsby soto ke bien penza na ba vidéo na bango basalaka, même na ba TikTok na bango omona ka ba publier moi vidéo mo boye o ezo lakisa ke baza na mo intimité moko boye ya makasi. Ponde tozalaka boye totalaka na ba vidéo muta ko publier vidéo moko omoni ke te ba o penza ba ka couple totalaka tomonaka. Alors Gatsby azalaka vraiment na intimité moko ya makasi na Mukanya. Bandeko na ngai obomona ezali photo ya libala. Sika penza makambo ebandi. Tolali tolamuki kaka nde ba news ebimaka, tolali tolamuki kaka nde masolo ekotaka. To se retrouver na lisolo oyo, to se retrouver na ba photo oyo, to ye komona ke Gatsby Kabasele asali mariage. Alors, est-ce que eza mariage to eza théâtre? Ndeko nanga toyeba yango awa na Ursule Botelo ya TV. Alors ceux qui eza mbala no ya liboso, ceux qui vraiment eza mbala na yo ya liboso otombe na Ursule Botelo ya TV, kozala apprécier ya kobimate, donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et sala malamu mingi. Ndeko nanga zalaka na bizala ko partager ba vidéo et sala bien, donc zalaka vraiment na bizaleli ya ko partager ba vidéo et ko sala malamu mingi. Nzamba lola akopambola yo soki okanisi ko sunga ndeko na yo na ko sala partage, nzambe nanga akopambola yo. Bandeko nanga likambu oyo eza masekite, likambu oyo eza pe facilité. Naseki pourquoi naseki pona na kandate, donc likambu oyo eza facilité, eza pe likambu moko ya masekite. Mukanya toyebiye azalaka fiancé ya Gatsby. Mbala moko tomoni Gatsby a kekobala. Est-ce que eza libala
to eza théâtre po mikolo tozomona bacomédien na biso bakomi mingi na bajemo ya boye bakomi vraiment kobalaka na bango na théâtre boye omona basali pe mariage soki eza mariage omona pe comédien alati pe voile comédien alati pe veste bake nango bongo lokola mariage eza likambo oyo ezorenye makasi na bathéâtre na biso tomonaki mama na biso Belver salaki yango na film ya Vonette en tout cas bandeko na nga toana film moko ya kitoko na Bellevue TV tolanda yango e osa malamu mingi donc komaka Bellevue TV okolanda film na biso ya surprise ezoleka eza vraiment film moko kitoko makasi tomonaki système oyo epai ya mama na biso Bellevue Kandi tomonaki système oyo epai ya mama na biso Dinana la douce tomonaki libala elekaki kuna ye moko abalanaki na bobo na théâtre donc basalaki vraiment civil moko oyo bato ebele même na normal boye na libala normal bakoka ata kosala yango te po ekutaki bango balataki kitoko baloué pe espace ba décorer kitoko moi je pensais que ezalaki ya solo or ezalaki nango théâtre donc je pensais que ezalaki ya solo mais ezalaki théâtre bandeko nanga théâtre mboka na biso lelo évolué makasi théâtre mboka na biso lelo baza vraiment na évolution moko ya makasi et comme au mona bato basali libala peut-être bino bokanisi ke ate comédien na bali bo sepelier comédien bali mais bo vanda ka bolali bolamuki bo ezaki nango nde libala te ezaki nango théâtre eza makambo oyo tozo vivre na monde ya ba comédien na biso alors o pe tokutani nango tokutani na Gatoubi tokutani na photo oyo tozo yeba te est-ce que eza théâtre to eza réalité soki eza vraiment réalité en tout cas félicitations na Gatoubi Kabasele mais soki eza théâtre tokoloba vraiment félicitations d'abord na chaîne oyo ye alekeli po asala théâtre na ye Pesa, pe tokopesa merci, pe tokopesa félicitations na mutu oyo a produit bango po basala théâtre pe mutu o apesi idée na ye pona ba réaliser eloko oyo. C'est pas facile bandeko nanga, ce n'est pas facile. Kala to banda ko finga ba comédien na biso, kala to banda ko seka théâtre mboka na biso, kala to banda ka vraiment ko seka théâtre mboka na biso, mais na moya lelo théâtre mboka na biso et tozo mona penza évolution donc to mona pena évolution totale donc baza vraiment une évolution ya makasi boende ezalaka. Tango balobi libala mutaki a loué voile, alati voile basali penza feti ndenge tomona ke pa Bellevue Kandi penza feti o eleka ki wana amen non tomona ki feti basali pena basali de fête en tout cas ezalaki kitoko makasi ezalaki vraiment kitoko makasi yango toye ko féliciter ba comédien o bozo sala musana bino kitoko en tout cas nzambe apambola bino nzambe apesa bino lisusu ba idée ya bien nzambe apesa bino lisusu mayele ebele ya kokokisa musana bino ya kosala musana bino lolenge longo bani ya kosala musana bino kitoko pe na sérieux nyonso donc nzambe abakisela bino mayele maman na biso papa na biso Gatoubi Kabasele ce qui vraiment ezaya solo wana tokoloba kaka o trahir mukanya wana penza tokoloba bongo donc ce que ezaya solo tokoloba vraiment o trahir mukanya po en tout cas couple na bino na mukanya esimbaki makasi eza couple moko o esimbaka atata bosala ba vidéo na bino elekaka na internet ezaka vraiment couple moko oyo esimbaka donc soki eza ya solo o trahir mukanya mais soki eza nango théâtre en tout cas bravo courage na ba comédien nzambe apambola bino abakisela bino mayele ebele bande onanga wana toyaki liboso na bino pona ko présenter bino kaka news oyo toyaki vraiment liboso na bino pona ko lakisa bino news oyo pona koyeba eloko nini oyo ezoleka alors wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite na yango na sengi na bino soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV donc soki eza vraiment mbala no ya liboso otombe na Ursule Botelwa TV ndeko nanga koleka video ote partagez vidéo on a bandeko nyonso partagez vidéo on a famille partagez na WhatsApp partagez partout donc partagez vidéo oyo et osala kitoko mingi balobi ba partageaka kaka ba partageaka kaka donc na ndenge moko ya bien ba partageaka kaka donc
félicitations na bino nyonso esika bozali. Bandeko nanga, merci na bino. Wana topesi ba joyeux anniversaire na Siloé Pambule Talentier. Donc joyeux anniversaire wumela esika ozali. Wumela na yo esika ozali, wumela ba bonheur et landayo. Ndeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Wana tokutani à la prochaine occasion. Merci. Bisous. Bye.